soni ni lo mote likolo nango oromino ka papier léger oromino ka eloro moroboy pas d'abord passer na yo mabe baloba ba jija mutu na passer te mais so mutu wana passer na ye aza ko réamener yango na le présent na ye c'est normal to zo passer to tiango na table soki le messieurs en Allemagne okoka ko répondre yete parce que quand on dit ex-mari c'est quelqu'un qui t'a qui a accepté comme monsieur Olomide. Après si madame comme bonaye, madame Olomide. Si vous y allez, yagato fanda, yagato yuguta na système poto. Toyebite, ki goy goy, toyebite, kolukambango, toyebite, là on y sala et simbate et job ma pa pour la yo mabe. Dans le regard. Azana magie koleka fil koleka mantra bébé azana baza vraiment na ba exemple été baza vraiment na ba exemple été divorcé bien ko boya na mobali ou bien ko boya na mwasi eza tabouté mais beaucoup font de sika moko simbité bobo yani mais soki passer na yo ezala mbindo et quoi attraper yo quel que soit au sala alors l'aura tendance échapper combo ya mama si na monona yo a rival na yo te aza grand prêtre mère tant na minicho peut-être na malilo yo oza kende soki wapi bio lali pongi ozeli ba yamba yo na émission moko boye ba pesa yo 50 €. Ye ako bossé ako bunda na chemo essaye bozoyo kaba nzela wana lelo zo dénigrer yaya oleka yango etango oleka royaume passé azalaka ye moko te azalaka mpe na bamungando mosusu pembeni yo mpo ozalaka wana d'abord je félicite monsieur Kofi Olomide et pour votre rappel ce n'est pas la première fois Kofi Olomide a honoré moi Sinaye devant public a confirmé moi Sinaye devant public et pour dire que non c'était seulement parce que moni tango atindika kiye déjà Cindy azalaki na mère moko boye eza bien te yango wana il fallait que bazongi Cindy asiliki il fallait ça c'est faux. Yasika yeye ozana problème ya kentos ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimba te ebebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo ebongaka te makolo na yo ebongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille en tout cas MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa
Jika Yemoko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute onde tozolo ba boy barivage koti na Kinshasa en tout cas ya sika soki Jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata mokoto ana problème à ça makolo et comment noir et comment mwindo comment na passe soko zo lingo kutana mobali fo bakanga mwinda ya contacter biso et longi tampo e betama ozo ba solution te contacter biso maboko kento si ya soki yo solo la il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na coca fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout to livraka merci beaucoup et koratete MK Botende Makambu. Oui, bonjour, bonsoir. Balandina biso nyonso ya Jika TV News. Balandara biso mokili mobimba to pesi bino bambote parce que to ebiete boza ebele pe bokozala ebele pona kolanda émission na biso en tout cas to le bela nyonso. To le bela nyonso wana soki bomoni na cheto le bela nyonso. To choaka mingi to chaka mingi masolo ya mama si bongo na mopa okofu olomide bakolo masolo to pesi bango baingeta na bango bipa bazali balobi mingi madame Kofi Olomide yango ndezo sa mwa makitoko mingi madame Kofi Olomide esala bien soko lembi madame Kofi Olomide bakisa mama si ezape kitoko. Merci beaucoup, bienvenue dans l'émission na biso. Tozo continuer toujours hein. Tolobaki bana mamasi balala rate bana mamasi e barevakate bana mamasi bazali ngi batele mara toujours actualité zate bazawana toujours pona kopesa bino esengo na kobanda bongo te sans kopesa baoyanga oui hein mutu na mutazaka na baoya ye mais respect na FT bipa yozali boss de boss topesi bambote na yo ingeta pe tikete nzambalola apambola yo. Merci beaucoup na papa Joseph Magloire bipa yozali nzambalola apambola yo mes respect na JDK mopa osoda poto noko international noko abana to pambolo pe topesi ba ingeta na bipa yozali Maria kitoko ya bakitokos mwasi ndenzoto otalié peut-être yo yebaraté quoi soko moni Maria kitoko osala ha ukamwe ingeta no bipa yozali ba charme ya basha topesio bambote mwasi ndenzoto tika tumela na biso quoi rendez-vous de lobby léopard na ebiete yo kote wana moteme betaka du menasi ba égyptien otokomona lilo tokomona bango lobité Kitoko Maras, la mère des garçons, je te salue. Salue aussi mes garçons. Là où vous êtes, Bajimo, je vous salue aussi. Sans oublier ma grande sœur chérie. Na Paris, depuis quelque part, je te salue, ma yaya chérie. Alobi na ekotanga romona ngate parce que yo zale kinanga. Ma yaya chérie, je te salue. Bisous. Kia yo yango wana. Maman Mimi Mangoyo, la femme légitime, la femme de Monsieur Mangoyo, na Paris, je te salue. Mimi Mangoyo, Mama Mimi Mangoyo, la femme de quelqu'un, Ingetanayo, Pelo Sakonayo, Nadja Gebe, la femme selon Jésus-Christ, je te salue, bienvenue, Salina Fabrice Mandi. Mes sincères condoléances. Na association artistes en danger, Mobimba. Mes sincères condoléances na famille. Il y a chaque chou, chaque chéri, chaque bébé, selon ba vrai naïe. Chaque Congo, Mokundi, le loi alali na morgue cinquantenaire. Mes sincères condoléances na famille naïe biologique. Mes sincères condoléances na association Révolution culturelle. Ba membre tout et association Révolution culturelle na souhaité ba mes condoléances nanga. Mo pesi na pe mazui biso tokoloba nini tika molimo ya nta Congo. Epe manakimia. Mais bolamu na ye eganga.
même yango ala zolo banabiso bolamu na biso nde koganga devant misunaye tika bolamu ya Nchaka Congo Chaka Chou les chouchous des nations et Pemanakimia. On est ensemble en attendant le programme. La vie continue. Merci beaucoup Fabrice Mandena Sima caméra. Nazo Benga, je sali Bako Fifet, Bako Fiet, Bako Fiet tout. La diva, je te salue, merci. Pour na lobby Koko Tsanga, quand même, na direct, il y a Bako Fiet tout, il y a monde entier. Merci beaucoup. Maman si tout y a monde entier na pesibino beauté. Merci beaucoup la diva ensemble na grand frère no kwa bana toza kinaye na pesibino. Merci beaucoup vraiment l'homme invisible tikete nzambalo la apambola bino parce que c'était bien passé début jusqu'à la fin. Invité tozala kinaye Alain Koussou azalaki à l'auteur alobaki o esengela ki aloba rien à dur parce que moto soki bayambi eto azo sale panayo on peut contrôler, on a peut-être en a limite, mais on a on stopper en côté. Mais quand même, la mission s'était bien passée. Merci beaucoup. Félicitations à Mamasi, Kalata Zobimisa album. Ah oui. Ndeto Zolo Baboye, Mamasi, Azana studio, Mamasi, Azana ba tournage. Madame Kofi Olomide, Azana Katia ba tournage, album Zobima. Ah oui, hein. Album Obimba, Mamasi, Cindy Leker, de Kofi Olomide, la reine mère, Yangonde Masolo, Kalate album Ezobima, ya Mamasi, et à la somme au pesa mbwambwa boy. Ba Mamasi tout le monde entier va se prêter, ba Kofiette tout le monde entier va se prêter, parce que et à la somme ezalande opesi mbwambwa boy mopa atikeli momina e atikeli mère à palais atikeli la reine mère abi mère sarana nango mère konzana yo mère kene nango betango kandengo sala quand on parle des femmes fortes Mamasi azali ko se retrouver parmi les femmes fortes. Merci beaucoup. Ezalaki d'abord news ya Mamasi et le ngona gramo pao Kofi Olomide. Nalobaki boye tokobanda toujours ko encadrer bato bazana mayele te bato mayele zamuke to banda toujours ko zongsa bango na place na ndenga bien na ndenga calme et puis nazo mona kende to zongsa bango na place ba ozonga penza normal et kota bango pesa la bango son ba yuma tout ba tutu ba sangana ki po ba détruire mo pa ona Mamasi to bando zongsa bango na place moko moko na mafinga te parce que c'est JK TV News mafinga li kakate ceux qui osa mafinga oko kende nzela na yo parce que nga penza mafinga et il est kate pesa na place nangote. Ah oui hein? Ah oui. Nazali ko continuer toujours na lora tendance. Nazali ko tala lo lenge nini ser moko boye azala na ye animatrice musicale. Mais a komi na ye kosala kibombanda. A komi na ye kosala règlement de comptes na madame Kofi Olomide. Na madame Kofi Olomide. Ma chérie, liba les a passé. L'aura tendance liba les a passé, ma chérie. Liba les a passé. Pourquoi je vais te dire que liba les a passé? Tu n'étais pas d'abord marié. Libanda ya kofanda na ki copinage. Tamoulaï. Topé so kombote parce que kombo c'est le cas. Okende en Allemagne. Okutana ki pe na mutu. Soki kofanda na mobile za facile. Est-ce que muto za ki en Allemagne? Ofanda ki na ye? Te. Abimi a salir yon internet.
abimi afingi yo alobi ba bêtise soki makambo mutu wana papa wana bandolo ba ce monsieur là ton ex papa ya mwana na yo makambo banda koloba soki ezala ya lokuta falaki oya lora tendance mwasi ya makasi mwasi mbinga mwasi ayebi oloba mwasi bongo efanda falaki oya odementir yango réponse nini opesa média nanelo oloba te parce que mwana na kati yo ne muto répondra bongo na olukango Fabrice Manda ochela ngango parce que biso atembe yo tembe na biso biso tembe na yo jusqu'à ce que ozonga na karabas na yo biso pe ozonga na karabas na biso totika la rosala débat musicalement parlant mais débat ya ba vie privée ya batu to kokate l'aura tendance eza na net au sambwa eza na net mobali wana sambwisa yo mais oya oloba na olobelo ote parce que moi na kati. Oui, à l'époque il y avait des femmes, il y avait des messieurs, on va bêter là qui ont beaucoup. Alors à ma grande surprise, osa parmi bato ali bosso ba permettra mwana ya Koffi Olomide basunga pe bapuya badur ya mwana ya Koffi Olomide envers papa naye pona ko le baza mwana c'est normal asala yango c'est normal asala guerre na papa naye c'est normal asala boy tu t'es caché derrière cet enfant. Si toi tu n'étais pas même capable de répondre ex na yote un homme ou bima aloba tege na obomba yote abima ridiculisa yo internet tu n'étais pas capable. Tu n'étais pas capable, ma chérie. Il y a aux hommes Sénazela. Cela veut dire que tout ce que ce monsieur avait dit, c'était la vérité. Aux allez capable était, ma chérie. Aux allez qui capable était l'aura tendance. Aux allez capable était. Mais yo le cause ya bombanda, cause ya kieto, cause ya makamute mamabe. Okoma ko excité batu na mutema mabe yo fanda oloba présentation honorifique oyo messi asali madame na ye devant batu na Benin devant public obengango théâtre ya vidéo na mama Kalunga. Tu as un problème dans la tête? Ou comment? Tu as un problème dans la tête ou comment? Ça va vous étouffer, ça va vous détruire. Vous serez là, vous étouffer. Théâtre ya vie de Luena Makalunga. Ezaya o mi pe sambeka gratuitement. Obima maboko pamba. Ozonga maboko pamba. Zele kokomela yo mulai makole kokomela yo kilo théâtre de chez nous ezaya komi pesa mbeka na bakombo zala nango kala à l'époque au bande mission ba obeta l'aura tendance mais bacha yo na tatami ba yungola yo na ba forme nyonso na sina lobela yango e pesa yo ni mabele na kinite zéro likuta e pesa yo positionnement ya malonga te zéro likuta e pesa yo libala ya pipi reconnu na mairie madame Intel ata divorça mais abala te zéro likuta. Doa boa bato bobima na succès maboko pamba. Likola nini? Bochela mitema na biloko eza ya binote. Et puis boza na ba capacité te. Ne balakisa biso. Grande sœur na nga moko loba na nga Judith. Moi ça zalara. Naba nini abimisa so abimisi a esimbite abimisi b so abimisi b esimbite abimisi c
donc bino bobimisa ba cartouche tout bokoma tina Z et simba nango te ebeta 0 poto eloko te nzela wana lelo ozo dénigrer yaya oleka yango etango oleka royaume passé azalaka ye moko te azalaka mpe na bamungando mosusu pembeni yo mpo ozalaka wana d'abord je félicite monsieur Koffi Olomide et pour votre rappel ce n'est pas la première fois que Koffi Olomide a honoré moi Sinaye devant public a confirmé moi Sinaye devant public et pour dire que non c'était seulement parce que moni tango atindika kiye déjà Cindy azalaki na mère moko boye eza bien te yango wana il fallait que bazongi Cindy asiliki il fallait ça c'est faux omoni ne bazwi bino c'est faux nga na yaka na plateau nanga oyo na loba na bino Cindy a pris sa femme na maboko. Et Koffi a pris sa femme na maboko. A poussé liboso. Public ils ont déclaré. Kaka na même concert. Tango bozanga maloba na biloko koloba. Fallait bo fanda kimia. Bo loba mingite. Parce que loba mingiti eza eko boma. Eko tiwe batu. Boko bamba na boko pola boko ntimate. Boko tuta na mi boko ntimate. Boko panzana ka bo ndimate boko panzana ka bo ndimate boko pola bo ndimate boko ndimaka te boya ka bele awati nako mona lisusu ata mutu te biso yo to ko fanda le mama si oye to ko fanda to bisaki bino ke wana eza cour des grands. Et c'est comme un grand prêtre mère ma fandi. Basio batonda na maye les femmes capables, les femmes qui peuvent diriger. Place au grand prêtre mère. Cindy Leker Olomide, Madame Olomide. Ah oui, hein? Désormais, le bande biso ba vrai à mamasi. Ne te rolo mamasi. Parce que ça combat honneur. Donc, vous avez déjà Mamassi a évité. Ah! De moi-même. Mamassi de moi-même. Mais il faut Madame Olomide. Ah oui, hein? Madame Olomide. Obimi ridicule. On s'en fout na pardon na yo. Parce que obimi ridicule, on sambo obimi penda zoboto. Obimi penza que non et le côté parce que makamo yo lobaki makamo yo salaka il fallait bateau yo baibi na bango monde journalisme te baibi na bango caméra te baibi importance ya caméra te baibi tina nango te baibi subasma nango te baibi bit nango te baibi importance nango te ndeba salaka binote qu'on vous dit la vérité poza mutu mususu a maîtriser les caméras te ayebi ne lorote tellement lo bané bien John aye ya na ye no connaît tanti na ya na poto to fungo la chaîne mais yo bongo te ndeko o bana na TV et si que la couper action relancer o bana na TV ya o ban émission moko ya 30 minutes o salele yango 1 heure de temps parce que ba couper les kebele. Bah, suspense les Kébélé, pourquoi ils ont TV? Il faut nier ces à la norme. Oui, bien, très bien. Donc, ma camion, c'est le baki. On a la capacité na yo, on a maëlle na yo, on a mutu na yo, on a mabanzo na yo, on a esprit na yo, on a molimo na yo, on a force na yo, on a haine na yo, l'aura tendance. Tolobaki boche toche. Toche boche. Et ça là bino passi hein. Bondima kité hein. Bokanisa ki actualité wana. Nege vie mo pa waza kozwa moi sinaye.
ako meme liboso public epesa bino makambo te nde papa alobi boye bondima na nto benga madame Olomide public ekanga Fabrice ozongiselanga place wana esalanga batia bondima nanu to benga madame Kofi Olomide madame Kofi Olomide aye asali boye public egangi abi c'est madame Kofi Olomide alekinga quoi madame Kofi Olomide alekinga quoi bondima kite bipai bozali bamisu bakoti na basambetu bamisu bakoti na basambetu bamisu babadomela mai bamisu bakomombela babosani na place mai akomombela javel attention bamisu bakomobima kubuka babutas botiaka na bamisisa ya elongi na se ya bamatama babutas ekomobima yaya zalaka naturel MK Beauté pe ya kobenga MK Beauté ya kobenga omona nde asala mission non très naturel poudre ya pamba rien que ça tu m'aimes comme ça ça va nazala concurrence na moto te poudre ya pamba mayaya chéri atunanga bijika nga biyaya nga naibi kombo elamba te elamba na olate sepelisi nzoto na nga ingeta elamba te elo na otiaka na nzoto na nga elobi nzoto oyo merci olati yango parce que toza bapaya ntia Kongo yo wana alali na cinquantenaire mokundi alali na cinquantenaire toali bapaya bondimaki te quoi et c'est salema kala mais tellement bozalaki na kati ya Tomasiko, Tomasia. Nakondimaka jour nakomona Yesu akosewa. Nakondimaka jour nakomona bakoloba Yesu asekwi. Nakondimaka jour nakomona balobi Yesu ye wana ye. Yesu asa ye te na moni te. Yesu aza mwana nza te nakondima te. Mama si olo te nakondima te. Et pourtant, l'histoire, c'est le cas d'Ango Kala. Parce que Madame Kofi Olomide a déjà Madame Kofi Olomide banda matin, banda matinal. Et vous n'avez pas accepté. Moi, si j'étais toi, à ta place, je ne pouvais pas même parler de ça. Je pouvais ignorer, je pouvais même parler d'une autre chose. Et ça va me dire, tout est. D'accord. Mais mon pao, à un certain moment, mon papa salé le côté mon pao le salé musicalement par là et ça bon côté. C'est ce qu'on appelle l'analyse. Yo danse on a aucun so beta danse te. O beta danse ya muto bambani. O beta danse ya muto kwei. O beta danse ya muto sopani na mai. Le roi se somboka babakeli mai. Oko ndimaka te. Munoko na yo moko nganga. Mbolobaki trop pone sika yango bache yo pembeni. Boko lobaka trop boko ndimaka te. Olobi te likolo na ngona sa mwa dance. Po epesa nga makambo ya makambo se sila bino na nzoto. Bo renouveler biloko nzoto. Bo renouveler parce que bino bo zouara ne biloko nzoto. Bo renouveler biloko nzoto et ça bino bien. Makambo sila bino depuis kala. Kala. Oui, au sein de mission. Ba otalango, ba o partageango, c'est bien. Mais personne et personne n'est là au moroté. Likolo nango orominoka papier léger. Orominoka eloro moroboy. Pas d'abord passer na yo mabe, baloba ba jija mutu na passer te mais so mutu wana passer na ye, aza ko réamener yango na le présent na ye. C'est normal to zo passer to tiango na table. So qui le messieurs en Allemagne, okoka ko répondre yete. Parce que quand on dit ex-mari, c'est quelqu'un qui t'a qui a accepté comme monsieur Olomide. Après si madame comme bonaye, madame Olomide. Si vous y ezala yaka to fanda, yaka to yuguta na système poto. To yebite ki goy goy, to yebite koluka mbango, to yebite lo nini sala
et simbate et Dieu abima pa poupola yo mabe. A poupola yo mabe. Et puis ça yo makamute. Oloba ke loko te. Oloba ki oko répondre te. Poza papa mwana. Bongo te yaya. Oloba ka bongo. Puis tu as un problème na yo te. Yo éloigné, écarte-toi. Nanzela ya madame Olomide. Écarte-toi. Aza rival na yo te. Même à l'époque, bozalaka molongo sombo. Otikala kosala face te. Ezaka lelo. Elo ba salé lelo ba boaka. Je m'excuse. C'est juste quand on ne cite pas. À un certain moment, on doit dire la vérité. Ezaka lelo. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ezaka lelo. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Monoko na yo nganga. Kaka monoko na yo elobaki. Eloko ezate. Aza komi lingisa. Kaka monoko na yo. Eko sambuse ko betso mabaku. Au monde eloko ezali théâtre ya kalunga na vie de loin. Ezelo yo salara dans le passé. Ezelo komelaka yo na Allemagne dans le passé. Wana nde théâtre. Ya biloko boko salara na internet. Wana nde théâtre. Mais wana eza vie ba construire. Une dame forte. Ba mépris na bino. Ba mafinga na bino. Ba haine na bino. Et détruire yete. Au contraire. Et tomboli lisusu. Et pesie maman na actualité. Bino boko kanisaka te. Boko tiweye. Mais bo commissaire maman na star. Mutunyo so linga yeba. Mama si azanani. Mututu alinga yeba. Mama si azanani. Mama si azanani. Mama si azanani. Mama si azanani. Mututu alinga yeba. Qui est mama si? Qui est Koffi Olomide? Et le bana Koffi Olomide. Na baye quoi? Hein? Na kote boye. Na minatir kanga. Na kote. Hein? Dobo pesiye magambo. En croyant détruira. Mais hein? Au contraire. A souleva. A donné les magambo. Hein? Vous comprenez? En croyant que vous êtes en train de détruire les grands mots avec sa femme, au contraire, vous pesi mango le sou. Maman na baisse. Babandi 2023 quand na yango. Ba commencer le sous 2024 quand na yango na likolo na album ya Mama Si et Kobimaka. Album ya Mama Si et Kobimaka laté. Alors, pour n'acheter. Maman Kouloutou, tata Mwasi, Yaya, l'aura tendance. Calme-toi, Kamos. Oko sa bombandana mo pepe. Oko sa bombandana moto aleki obanda tongo ti lobikuna. Oko bundana esprit et santo pamba. Moi actualité ezali ebele. Bande koya mie mindule to ebiete yo lobela mindule. Mais ko kamusanga yo koma ko lobela vie privée bat. Oh lo ba sa omona makambo ya. Il fallait dans le passé les gelayo mais les gelayote. Ah Seigneur, comme on dit le temps passé ne revient plus. Merci beaucoup. Les mamassi, soyons prêtes. Les coffiettes, préparez-vous. Ça sera chaud. Désormais, Madame Koffi Olomide. Kaba oyaye, ba oyaye, de ba obenge mamasi. Bambolombolo tout, Madame Koffi Olomide. Madame Koffi Olomide, la grande prêtre mère. Madame Koffi Olomide. Mamana Bango. Ah oui, hein? C'est très important. Très important. Bissotou. Le vrai de Mamasi. Bo umela. Bo fana na ngwende na bino. Boza bingambe. Boza bilombe. Boza bakonzi. Deba lisusu aza na ndako ezate. Toko isi yango.
toko pesa kabino ba débat toko pesa kabino ba débat ana nda utena ko isi yango na pesa ba référence mi balé beta moi tour côté météo wana omona moi makam beta kwa tour moi côté bimoza kuna omona moi ba makam mama si ako fandisa kabilo na ba vila quoi beta tour kuna na États-Unis omona moi makam biloko ko fanda kaka bino boko gangaka boko lobaka na media biloko ya bana yo kuna siko utaki outi na combien ya bana tata ya mwana na ya pesi yo combien po yepa fando loba en tout cas ma fille azana autant ya papa na bango bipai na utaki rien du tout dans le regard majorité ya basi ebele o ba démigrer ka basi baza vraiment na exemple baza vraiment na exemple bébé azana divorcé bien ko boya na mobali ou bien ko boya na mwasi eza tabouté mais beaucoup font de sika moko simbité boboyani mais soki passé na yo ezala mbindu et quoi attraper yo quel que soit oyo sala alors l'aura tendance échapper kombo ya mama si na munona yo a rival na yo te aza grand prêtre mère tant na minicho peut-être na malilo yo oza kende soki wapi bio lali pongi ozeli ba yamba yo na émission moko boye ba pesa yo 50 € ye ako bosser ako bunda ako lité la définition d'une femme forte ils allaient s'incarner na mamasi. Merci beaucoup na frabissement de la sima caméra. Merci na ba vrenanga. FT merci beaucoup. Azali ko fait partie aussi na ba réalisateur et émission na biso Tolo Belanyoso. Merci beaucoup na ba obalinganga. Boza ko continuer toujours ko linganga. Baya nanga monde entier. Je vous aime. Je vous adore. De la même manière que bozo linganga, c'est de la même manière que nga pena zolinga bino. To sala rande to yoganaki. Ko simbate. Aussi mama sito yema be. Rencadrement za ate. Ko zong sa mtu na zele za ate. Ko bongisa pe ko longola. Ba salite pe ba mbindo na zela na ezanga ate. To ya calmement, to ya poser, to ya nenge sengeli pour longola ba mbindo nyonso na nzela. Merci beaucoup. Aimez, partager, tapoter. Au sepeli, d'abord produit, il y a KM communiqué à numéro Zawana. Au retrouvenga, to au retrouver responsable yemoko numéro n'est pas Zawana. Au commander ba produit na yo, peu importe place yo zali, au kuzo yango na facilité. Aux appels à maison na yo, aux appels logo na poto, aux ana ONG fondation, au lingi eyebana. Contactez biso toujours Tokozalawana pour na rocha bino maboko pour na osala publicité il est toujours kitoko na ndenge sengeli. Alors les mamasi, les vrais des mamasi, les kofiettes tokutani mbala sima. Émission 19h, il y a week-end ya samedi et koleka bozala connecté et branché. Bye bye.